Centre de réveil spirituel, Walesa Ministries, Assemblée de Brazzaville, Kintele, Oye Kamamaka, par l'évangéliste Isaac Ngolo Daniel, Boti Kanaib Sabinoke, et Bongi Selibino Mobange na campagne d'évangélisation, Oye Kokende Bongo du 23 novembre, Kino le 12 décembre 2025, Oyo, Mi Colonioso de 16h à 19h, avec un merveilleux thème, Oye Lobi, Jésus-Christ sauve-moi et délivre-moi. Oyo ezali tiré na mukanda ya Psaume chapitre 6 verset 3. Aussi ma peuple bake Assemblée de Brazzaville Kintele ezali esika ya kobunga te juste kaka na première terre jaune ya Kintele référence soki kaka okomi na arrêt 1000 logements okozala mobimba. Oyo vraiment ezali ngonga ya bokangola minayo ndeko na ngai ya Congo Brazzaville pe ya Congo Kinshasa yango na sengi na yo kozanga te na milulu oyo. Oui, ba fiche bomoni partout ezali ya vote te parce que biso to votage déjà Jésus. Alors bana na Nzambe ezali ba fiche oyo tozana campagne ya monene to bongisi na kati ya centre de réveil spirituel ya Kintele et campagne oyo to bongisi eko banda le 23 eko sila biso na le 7 décembre. Alors, souci na biso ezanine, souci na biso ezali et que moto nyonso oya invita Jésus-Christ na vie comme Seigneur et Sauveur aya ko benga Nzambe. Nzambe wana ako délivrer vie na ye. Je pense que thème na biso clairement ezali Jésus-Christ sauve-moi et délivre-moi. Toi tirer yango na kati na mokanda ya Psaume 6 au verset 3. Bien-aimé, Bible zoloba que Dieu attend les cris de son peuple, même ceux qui toquent la facilité. Bible zoloba que j'ai attendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Alors yo motozana maladie, lokola mbasu ba témoignage ozomona nyonso na kati ya télévision soko ozana ba problème lokola ya malade, ozana problème ya liwa, ozana problème ya dossier, ozana likambo moko ekangama na vie na yo, je t'en supplie ce matin tongo zoyoka mongongo nanga yaka le Dieu d'alliance. Nzambe oya sala alliance na Abraham, na Isaac, na Jacob. Nzambe oya sala alliance na koko na biso Dinabal. Nzambe asali alliance na Kabambatuz. Nzambe asali alliance na Kabundi Walesa. Pena basala Nzambe nyonso na monde entier ndenge boyebi yaka akobekisa yo. Moto ya liboso ezanga moko. Yami bale tozali na pasteur Etienne ya Kinshasa. Tozali na pasteur Mardoché ya Brazzaville. Tozana pasteur Elion Yves Berthe ya Brazzaville. Tozana pasteur Kunzambi ya na Brazzaville, tozana pasteur Nabiso Kabuya na Brazzaville, tozali na pasteur Ebele o bakozala na kati ya milulu misusu na tangi bakombote pe misusu baza affiché te na kati ya milulu. Alors on a koyebisa bino clairement et que milulu oyo délivrance eza ya tembe eza rassemblement ya ba homme dédié bien aimé soki likambo ezali yaka nango cette fois-ci okozwa solution soki eza dossier sala brouillon na ya dossier yaka na yango Jésus-Christ akokangola yo. Oui, l'homme de Dieu mosala ezali pona bana ya Brazzaville te. Même moto azana mosika azana droit ya kobenga na téléphone. Moto azana mosika même pona to suivre yo na téléphone toko suivre yo toko landela yo même na téléphone. Pona moto a se retrouver et pas wapi tozali adresse nabiso eza le plus facile et simple. Na lobi boy adresse nabiso tozana Congo Brazzaville et précisément na commune ya Sika ya Kintele ya Brazzaville tozana Kintele na stade ya Sika. Tozana Kintele yo moto zouta na Wenze ozouta Bakongo ozouta Kinkala yo moto zouta partout na 4 coins ya Brazzaville topé na 4 coins ya monde soko kolanda biso ke okoyaka. Nzela na biso eza polele soko uti 100 km okokita tout justement na péage soko uti na se na ngambo ya Masengo topé na ngambo ya Wenze bato ya Wenze bakosunda tout justement na première terre jaune soko leki université ya Sassou ndo kitiwana bato bakouta na ele ya Ngamakoso bakosunda pe wana bato bakouta na ele ya biso ya Masengo bakosunda tout justement na camp rwandais nde bakosunda wana